mosusu ba finga Karim Mokonzi na micho basé conscient po bazala bango po bayeba na te Karim Mokonzi ya to zala pe reconnaissante na vite to za reconnaissance ozaki pa bino outi dans le néa to yeba ki ote Karim Mokonzi à travers Karim Mokonzi yo mona na TV bano ba n'importe quoi bana na problème on lata wana problème aspect wana problème on loba mais biloba le beloko esa ki teti to yeba ni to sala te ya mabe batu nyonso bo finga Karim Mokonzi bo finga skole tsa pilipili nga charge ya Karim Mokonzi ngane na simbi mambwana nyonso apesi charge ya Biletisia na comprendre na pesi confiance pas batu me batu balingi ngate batu ana lopo ba nozo ba code po ba nozo ba bo chez Karim Mokonzi mais bazana bango reconnaissante ba batu mabe donc pilipili de makambu yo joie soit bato nyonso donc ngana osila na bango ndena zabo na kozwa soin na bango bilambe nzuluka makasi mais soki boye na télé bilobela ya boye bati boye bani bo sala tout oba finga Karim Mokonzi ngande na do répondre bango naza dispopo na bango déjà na tina leki boye déjà na koki naza mututé o pilipili de makambu moi sinzambe na koki déjà la bébé keba belo côté na TV to zaka boye o fingi na fingi yo lobi na lobi to bata ba guerre bona problème mutu bona problème elamba janvier retumba ani janvier elota tangi na baba na ta ba salite mato ekata na sondeni janvier pas zaki ka boye te ngai mkono finga Karine Kalambai mwasi nzambe zongi na émission oh zongi selanga ko tangi na ba kombo na tate loko te garçon mo ka sete garçon mo pamba bilambe gate nzulu kandola ni toko pa bango na salon Karine a juillet apesi moi chambre ndako lelo mo nini akoma makambo azel loko te mato eguma mekata na sondeni ko tangi na ba kombo ba wana te na ebi ta zel loko te Karine Kalambai boye bite usopanga te mambo tali papa makambo tali Karine Kalambai makambo epi nzambe tosali kambuko na nzambe pena zo lokumu nzambe sali kampo hasard te nzambe talinga ki libaya wana kufa na la fille nga bana mita zo lela to lelo lela na nani mwati nzambe Karine Kalambai déjà simbi mambo na maboko père de Sili balali Tezoloko de papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Abonnez-vous sur notre chaîne aussi pour la Majorité TV. Mana ba papa, bon c'est souci na bino li souci pour na poso na bino. Ton confectionneur ba produit cosmétique sur mesure. Donc pour pas na biso aza la solution na ye. Au bangate. Donc maman, utiliser ba produit, ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Au bangate, dernière chance ya poso na yo eza na grâce beauté. Tout ça là ka ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour arranger poso pour pesa uniformité kolongola ba nduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na grâce beauté ce bon vous contacter biso facile donc OK na Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contacter ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à tout le monde. Bartal Aramati Bonchier. Je dis merci à Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka. Merci Nabandeko Nyonso ba pesa confiance avec Mathieu Bonchier. Donc aujourd'hui, Mathieu Bonchier, toujours analysé par rapport à comportement. Il y a Misala, il y a Marambe Belé. Mais avant de bien commencer cette émission, je dis merci à Chichichibo, la beauté plus l'argent. Merci aussi à BBC Lukamba. Merci à Nkumu, à Pape, Moté, ma mère rêvée, ma solution. Et à Géoana, dans ce rôle-là, Pongi, Luka, mère rêvée, ma solution. Et que ça la bien. Merci aussi à mon ami Suzy Caribou, depuis Paris. Et bon anniversaire à Suzy Caribou. Merci à vous. Merci à Chantal Bola, Moto Aliana Borfelin. Merci à toi, Chantal Bola. Là, je suis avec Laetitia Pili Pili. La crème fraîche de la presse congolaise.
à Tomboki Mabe na habité pourquoi Laetitia Pili Pili la crème fraîche, ça va? Ouais, ça va très bien. Tu vas bien? Ouais, très bien, toi? Ouais, je vais très bien. Santé à boulot Boni. Ouais, boulot vraiment ils ont bien quand des bébés Laetitia Pili Pili moi c'est Nzambe hein, babi la couleur c'est jaune quoi. Donc mikolo pena bo luka luka na bino Pili Pili de makambo te poisonné awa. Donc ça va quoi. Voilà, merci beaucoup. On va parler beaucoup de choses, surtout par rapport au comportement de nos artistes et musiciens, pourquoi pas de nous, des chroniqueurs, des chroniqueuses. Donc, toujours que ça m'a sonné, ma belle, ma publication, ma rambutu, toro solanaye, mais avant tout banda. Et là, on a bien les biso ma casse, les lopo, au les cas, na émission, PC la plus, c'est pas Mathieu Bonche. Et là, on a bien les bino parce que non, on comprend de l'autre côté. Ba fi mususu ba tuli na bango na ba cité ba sala ba mamna bango belé na ba vie et pesa bango ba chier sala bango ba chimie na vie ba komo le kana presse po ba ndo ba n'importe quoi ba ndo ba bilobela obi na vie soko sali kambune so fe ba kena osani des fois on vend d'abord on meli ba diamba no meli ba blo na makasi obina finga ka mutu mobo mingi na yepe na awa pona répondre ba tout o ba finga la baronne Karine Mokonzi j'étais sali place yo lisusu ngali susu na bina zana bango kaka wana charge nyonso ya Karine ezana maboko na ngala pilipili la bébé de la presse quoi donc tout au finga Karine Mokonzi a finga ndenga ise ka finginga pona zana bango ka wana to beto kotikela bango su tante pilipili ndenga yena makambo de balali bato bateta Karine Mokonzi pe police ke yo pose poli au finga ba musicien au finga ba mebele bato no ba traiter ke ben poli bango mo ben poli ti ya répondre a finga bango po bango ba finga ke ya répondre a bango donc voilà Karine Mokonzi aza bien éduqué a fimo bien classe on comprend yo makambune na minute ezo simba on comprend batu tout basala be mission ba comment tiaka titre Karine Mokonzi po batalama nga ko finga ba mission nga ko finga ba leader te parce que place ba leader ba banda nga na sala te na lala makasi donc tina yebo fona respecter mutu nyonso oza liboso nanga même si yo fona peso valeur na peso ba valeur na ba dignité non c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Mais Moussala ou Sala pe Moussala télévision et na ba ka na ba théâtre na émission moro bondi o sala souté ça pourquoi? Ben mission mususu otoka no pamba otoka katoka moi makaso zo bunda poso opesa makambu place moko boye bazaki kutu site na bango lalaki oye place mo bo pesi makambu mais ba président ba boss mususu ba na ba reconnaissante ozo ka fi mo bolo kwa ya nzala kwa pampa ngati na sala be mission c'est mission pour na nzala te po fana bandole kana media na zana jini kala na zana téléphone na bien na zana makambu da tongo po na mwa sinzambe siko boss mususu amono leki na TV boye na boule na e abule ke yo le kana TV po so mibali a poto po so bambongo baby valeur abatute yona minute na za awa donc kuna kutu kotangela nga ngote pona tala marapete na sali bamwe belé kuna na yeba na te na yende a pona zwa makambu. Merci beaucoup Rozwano makambu parce que ozana Mathieu Bonche Tracy Mbelenga po Nicolas Mokonzi mais bila musala ngo yoko taka kuna ndengeni parce que beleza laka ngozwa musala ba tuno tai no eza ndengeni yope est-ce que les gars makambu wala ngale kana makambu ana te ngana tana makambu na ngai ka ndenge zala ba biso ba fi na ba makambu na nga ba mbangu na nga ale mutu moko nda sepeli na ba mbangu ne par rapport na sala ba bulo habiter Laetitia na kutenso na mutu bo banda makambu musala place bo na te volonté na bandi makambu musala mais apparemment les boss ngo bando zo na valeur tando respecter nga en tout cas pena ya on a longo mais ce message au pesani na ba boss ba respecter ba travailleur te ba mona ba fi o ba zo luka ba sala na internet net ba ndumba ba piti moko boye message no kolo ba patron belé pe ba tala message na repesa na ba patron belo ba otala biso ba finyo so ba ya na TV po ba luka mibalite ka ba mo ba boss ngo ba ya po ba linga biso ba te esprit na biso ndeti nga pilipili boy o mema kuna ba liuro linga ngate po fenelenga makambu jamais donc message na opesa ba respecter ba to kande ba kenda ba kawa tongo makasi nde biso pe to toka na ba mo ya Congo ya facilité mo sa pembe makasi boy azo toka neka pamba zo yinda neka pamba na musala mo be sans salaire et simba te donc bino donde ba sala ba kayu kuna ba ye ba ke bazana posa mbongo na fin du monde biso pe lokola donc bundela yo pe fo bundela nga c'est ça. Voilà, merci beaucoup, je suis toujours avec lui. Merci à des Kim Jong-un. Yoga Kombo de Kim Jong-un, Merlin Lewis et l'homme qui vit au planète Mars. Merci à Yves Mwanza Koda Masina, Landou Muzinga la reine, donc ya Mama Lili pour salon qui toko na Paris wana Torozala wana, mais lelo va comment traiter bino bandumba, musala oboye la rabasi, ko boma mabala batu, message ni yoro ba pena bande comme sous ba traiter bino ba fille à TV bandoki.
na message na opesa na batuto batreta biso ba fille ya TV bandumba ba fille ya TV bandoki to bandumba te omoni ba vija mutu na parents te même si on a pipi de makambo comment moi si par rapport à image papa na star na artiste faut na ça par rapport à image pour jouer makambo pour na kuta na bino pour lelo yambanga boy pour monique pilipili de makambo za de makambo sans makambo pesa mambo jouer makambo par rapport à conseil bato on ça ba traiter biso na ba parler non que toi bandumba te toi ba piste toi pe ba fimo botolika na bas de l'école tu vois donc to zaka bana ya boulot na biso ndete elo onde esanga mabe pour to sala on ndenge moi mabe to sala on ndenge moko mabe yango ne ke bongo mais eza boulot na biso tout on a biso bana malamu quand ndete obaki il faut ko approcher mutu po eba mutu so yebi mutu to juger mutu na bandenge na o ngade tinga na samba te omoninga moi mabe omoninga moi malamu quand ndongo kanisa. Voilà, merci beaucoup mais lelo lolo bila trop mamba Karine Mokonzi mais na monde pe ba janvier bazo popola ba mo finga Karine Mokonzi yo siko défenseur Karine Mokonzi na ebité oko yebisa bango basé conscient. Hein? Basé conscient. Banani. Bango bato tunga tanga bakombo bato te basé conscient bato ne suba finga Karine Mokonzi na micho basé conscient po bazala bango po bayeba na se Karine Mokonzi ya to zala pe reconnaissante na vite to za mutu ozaki pa bino outi dans le néa to yeba ki ote Karine Mokonzi à travers Karine Mokonzi yo monena na TV bando baba n'importe quoi bana na problème on lata bana problème aspect bana problème on loba mais biloba le belo ko esa so ki teti to yeba ni to sala te ya mabe bon batunya so bo finga Karine Mokonzi bon do finga skole tsa pilipili nga charge Karine Mokonzi ngane na simbi mambwana nyos apesi charge abilitisia na comprendre na pesi confesse pas batu me batu balingi ngate batu ana lopo baba ndozo ba code baba ndozo ba bo chez Karine Mokonzi mais bazana bango reconnaissante ba batu mabe donc pilipili de makambu yo zwa so bato nyoso donc ngana osila na bango ndena zabo na kozwa so na bango bana problème mutu bana problème on lata Karine Mokonzi na moi nzamba vandi na poto kuna j'étais sali azo za malili ya poto makambu bino bozo toka poka po bo sala émission bozo luka jini bodini do sala bilambe nzuluka makasi mais soki boye na télé bilobela ya boye bat boye bani bo sala tout oba finga Karine Mokonzi ngande na ndo répondre bango naza dispo na bango okoka déjà na tina leki boye déjà na koki naza mutu te o pilipili de makambu moi nzambe na koki déjà la bébé keba loko te na TV to zaka boyo o fingi na fingi yo lobi na lobi to abata ba guerre bona problème mutu bona problème elamba. Voilà, merci beaucoup. Mais un mot vient au piroger les loba publié qui est et ça lui vraiment pas si yosa pire petit à vieux au respectable piroger et ça là qui on n'engeni et puis conseil ni opesa na mutu publié qui mutu publié qui na amba apena mayele mingi te eloko na yo wana bor na yo mo lingo sambu sonka pamba bo en tout cas pena na mutu publié qui désolé so kaniso sambusi c'est quoi na problème mutu o sambusi te pour mo misambusi ya sala bongo pona bolingo azaki na bolingo yango na sala ki bongo alors yo moni ko si c'est réputation de mon misambusi parce que pire jour azaka pire jour batu bonyo so ba yebi donc voilà. Voilà, merci beaucoup mais bino pe ko mala système moro olingi mobile malamoko système ba sardine yo po sala jamais ngande nano boye nanu na fi ya ndaku bato ba yebi pilipili na fi ya libanda to mona na ba boîte butu te na baba te na zana ofi ya bongo te nga pina na mwana pale ngati na lekara boye na batu na nga ba conseiller ka ngai un grand merci na Guilain Sako depuis Paris Gaxo Mbiji Makasi yebe na loba Laetitia pongande na boye na lukana lambate ngana okolo baleta lobi na yambone mission coller express mbamo lobi na lati donc na kenango ça n'importe quoi na babarte na baboîte te tout voilà donc batuka bayeba ni ba osala bayeba ni ba okanise ça bango vraiment bien. Voilà, merci beaucoup mais osa déjà marié te pilipi la balate la balite kabo ah nazaka boy ni fiancé ni proposa ni mobali meto sola kaka so libala moye na minute oyo oza dispo maintenant moi si tu le peux faire le canal za mama bana na kata pale ndezala kana cadre pe bana bon vient on tisuka so libala pene ye ya bien pona linga mamba pas cité oyo sanga pas cité en tout cas na bala voilà conseil pena vena yo ton frère na yo Mike Kalamai oyo bientôt la divorce et salama oro pc conseil
te ba divorcer pour Karine mon candidat comme Karine Kalambai mambo déjà tali nde mana ngai pourquoi pas mambo na sima babi mambo tali Karine Kalambai ya zawana na yo pozo confirmer ya bisio mambo zo kende bongo pesa mambo zo makambo ko ibatiki yo Mai Kalambai no bogara makasi Karine mon candidat vrai chéri moi si nzambe tande na kangi maboko bona sima makambo question ni zo tuna ngai yaya Karine Makondi moi si nzambe tina kangi bona zuma makambo sérieux na zo yepso makambo ke bien ebi nzambe te nzambe zo lokumu to sala makambo sala pour hasard te. Voilà, merci beaucoup. Donc tozo continuer dans ma question. Je dis merci à Chantal Bola. Chantal Bola, merci à vous. Merci à Chichichi Bola, beauté plus l'argent. Jackie Kapinga depuis les États-Unis, Motema ML, Jackie Kapinga, respect à toi, respect à la ravistante Tania Ngombo, Fortina Ngombo, Clinton Bouchanga, Banegonanga, tout batala ramati. Bon, je suis là pour vous. Patrick Matière, moi la ngoye Laetitia Pili Pili, la crème fraîche. Laetitia maintenant que zobeta trop comme commission qui Karine Kalambai, bon habité. Ozobangate. Mambo tali papa. Makambo tali Karine Kalambai makambo binzambe cho sali kambuko na nzambe pena zo lokumu nzambe sali kampo hasard te nzambe tali ngaki libaya ane kufa na la fille nga bana mita zo lela to lelo lela na nani moi si nzambe Karine Kalambai déjà simbi mambo na maboko père de Sili balali ça va ventir na vite obi couple maman amu kwa libalo nzambe na ngai soke ça mawapi ba futela ta bien na za na ngai. Merci beaucoup. Merci ko vieux sœur na ozo kumisa trop j'avais pas zo tomber kaka. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na baye banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Janvier azo tumbaye. Nani? Janvier. Hello ta. Tangi na ngba bana na ta basalite mato ekata na sondeni. Janvier pas akika boye. Te ngai mkono ofinga Karine Kalambai moi si nzambe zong silange mission. Oh. Zongi selanga ko tangi na ba kombo na tate loko te. Gakso mo ka sete gakso mo pamba bilambe gate nzulu kandola ni tokwe pa bango na salon. Karine a juillet apeshe moi chambre ndaku lelo moi nini akoma makambo. Aze loko te mato e guma me kata na sondeni ko tangela ngo bakomba ba wana te na ebi etaze loko te. Ka lelo bandi boy. Na ebi si yo na kena bango bongo. Patio l'enveloppe à combien? Te Karine Kalambai déjà comme musala nzambe kutu ya alingi biso kuna mambo te. Po comme moi sa musala comme da moi sa musala nzambe kutu alingeli biso na makambo te ndenga zawana mais bato bako takyo bakutena ngai tozo takane kaka tozana bango kaka boy o pilipili. Voilà, merci beaucoup. Et par exemple, parce que ils a boulot na biso. Omeli diamba te na ba loto comment bebele pour le loko ma n'importe quoi aux oloba lelo. Te na meli diamba ngande na neti ba diamba ba ba cigarette ba masanga kuna ebiguna ngote. Ngana ka muta fanta. Tu comprends? On a loba no yango na ndeza. Nde na loba no pena boy yango na ndezali. Basé le côté balata bien te bana problème mi tout bana problème bilamba ba uluka batake mutada na poto. Na bi ekota na page ya Karine Mokonzi ta ba video ezo zwa bango ta na oye bisoti baluka banjela bandambundambo. Bazo kanga masopi bozo kemba ba place bozo na ba turku kuna bongo mosa ba n'importe comment bongo kabanzoto likolo lukanzela poto bo envie ya raté. Karine aza fille étoile aza chanceuse. Karine Kalambai.
Voilà, merci beaucoup les Zagi première soin donc poto si sana bando ke belo batalio message no yebisa bango et loro nini ya sika oyoko bakisa na presse congolais puis pembe na Karine Mokonzi. Hello na yebisa batu nyonso balinga pipi de makambu bo lukanga sika msute po na za awa na za pina na ba vie na nga ba bi pilipili de makambu. Tolika to peso njela mo boye bana naza su pembe na Karine Kalambai donc la baronne moi si nzambe fi ya pembe babi pembe za ka réglage mwinde za ka option donc to biso to zana bango ka wana chez Karine Kalambai donc bo meka te po nyoso bo luka na Karine nga na zana bino wana quoi na zana bino pena mayele n'est-ce pas Sandra Mwanja 3 fois carré, hein? La patronne babi yonde makambo fi ya disque to zana bango kaka wana donc o luke la Karine Mokonzi makambo kutani na pilipili ko répondre ya kosila na nayo yupo yo so la bakaleson po ezara kuna soza musala fo bakaleson fo mambebele toyoka te wana bato bazaka na ye asokolisa bango basani bato bazaka na Karine Kalambai asokolisa bango basani so linga ke émission ba pangusile ba sandal ba nini ba msu ba repasser ba zo ba chimie ambo yo monaki oh tozana ba info wana nyonso mpa na ngai yo zo tuna nga bon bas soki azo buta maquillage nenda ataka kano wana msu ba pangusile basani ba sapatu msu so pangusile sandal msu ba repasser ba zo ba chimie melo ba bon bengra bando finga na bon Karine Kalambai po ba miyebite ngana comment comprendre bango ba comment osaka bon po sala bango bien po na sima Karine Kalambai nde kombone go yeba mabako tanga pe comme na fiki ngandi ta finga Karine Kalambai en tout cas désolé pour ça pour pilipili déjà aux soins na bino t'inquiète pas donc na zana bino kama yele wana ngana ko zotana ten po Karine Kalambai déjà na niveau pas comme lui déjà et comme il a Wolga Makasi. Voilà, mesdames et messieurs, ça est fini. Donc, merci à tout le monde, Batala Kibiso. Merci à Chichi Chibo, la beauté plus l'argent. Odilon Mampouya, grand frère propre, merci. Merci à Tabita Mbongo, Maman Paradis, depuis Paris. Et sans oublier, Georges Kaloum et l'éléphant de l'île, Bambo Tenayos. Merci. Aussi à Dani Denderel de Madrid, Yawili Moucheni Kodamboka. Merci à vous aussi, patron responsable. Mais Lilo Basuka et pas il y a la crème fraîche, Letia Pilipilo. Baksani. Lilo balanga esuke zaka ka bo continuer bo message nanga il est sa Pilipili na bino donc petit ya Karine Kalambai na zana bango ka mayele wana nazo défendre na ba façon nyonso na ebisiyo na lata kananu bajini ya makasi ba chemise ya makasi boko kama mbote po bino mikolo makasi bozaba mikolo nde bozawa na wana problème o lata wana problème bilamba ezo zwa bino temps ti bozo luka bosa ba recherche bo lubenga ka bato poto batindela ka bino bilamba ezo zwa bino temps ponga na zawana na gilesa ko mwana poto makambu ya tinda ba express ba mozo luka est-ce que kokoka déjà na koki papa cholo bana kokoka wana est-ce que kokoka nazo yebisa yo na koka to naza mutu te donc bon mais ça na ngai pilipili na bino yo oyo tout ba na besoin ya ko toutefois numéro na nga soka bo na besoin na ngai bo tout taille quoi. Merci beaucoup et moi bambote na batali bambote na ngai na Guilin Sako mon papa babi et pena zawana donc conseiller privé quoi donc Guilin Sako lingelanga ba GT Bambote belé na Sandra Mwanja 3 fois carré la patronne. Voilà, merci beaucoup donc aussi Sinabiso, mais je dis merci à Yves Disquarek, Motema ya Jordan Moussindu donc merci bientôt la liba la Kafou Yves Disquarek. Merci aussi na bandeko belé au bata la biso donc Zibula Meso TV Meromba la patronne tous s'abonner et ko sala bien. Pilipili Baksata mo banga na bandeko ba otala pour Ritz Beauté pa otala Ritz Beauté depuis Suède ba biso pena nzamba lo poso Ritz Beauté ya zo sa ba aventure te toza na problème po donc so ke pa Ritz Beauté makambu donc ye pena zawana mingi to boko ma métis nzamba lo poso Ritz Beauté depuis Suède ba biondo simbi lo poso bana poto ba jouer puis ba kewa puis donc j'étais sali Ritz Beauté yo yebi quoi. Voilà, merci beaucoup. Je salue aussi Ritz Beauté donc poko mala tentira kitoko Ritz Beauté na Suède respect à vous parce que belé baya mais na bani na mabe et même beaucoup aussi j'étais sali de la part des Pilipili mais question Souka, pourquoi combat Pilipili? Au monde non paiement na soir. Pilipili de makambu na soir ka soko lingi ba soir na soir on eti bato nyonso on na soir o ba olukela
Karine Kalamba makambo na oswa bango mo comprendre quand na oswa bango ba ko cavité sur te donc et joie bango tant quoi bazila kitamso ko swa na mbetu to ko swa na bolingo yo lika oswa pa bato te babilo ko neza nango via mutuchi ngana ko ta vi na ngana ba tele boete wana vi na ngai nde na geraba mam na ngai ndeka baloba so lingo kutana makambo zwaka makambo mais mngana ozaka mingi miko attaquer batunya so bazako manquer Karine Kalamba donc naza ko joie na bango penza de près quoi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec votre émission PC la plus toujours présenté par Mathieu Bonchier, papa de Lavinia Chiamala, my princess. Merci à vous. Merci Nabandeko Toubalinga, Mathieu Bonchier, Fifi Bolili, je te salue. Merci à Odilo Mampouya. Merci aussi à Nicolas Mokonzi parce que Elenga Congo, ici on travaille. Soro Kokite, Miki Melara déjà. À la prochaine. Bye, toujours avec Mathieu Bonchier 001. Très Belenga, merci. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Kelly Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes bénéficiaires sur la colonisation de nous abonnés, on fait abonner à artistes. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la mission la colonisation. On va ramener ce bandarana. Wani, Ka, Koko, Ka, tous à la wana, Utunganga, Napena, Tungayo, Seketo, Tungana, Alegisu, Baye Banzele, Bajona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, et Fechao, Ningisa Fechao, et Fechao, Ale Simbaka Fechao, et Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tongana, ale bisou, Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata.